Toi moto lingi lokola parrain, mais à la moto yo lula raté, à la moto bozara na ekalate, à pe moto a lula rayote, à la moto a banga nzambe, à la de bonne moralité, à la ndakisa yemokono na libala na ye. Un parrain oyo na environnement na ya solo la na batute poisson na batunios. Ba ka finga eli kamba baniongo. Aote ya bino nini? Azaka na oyo ayona nde a communiquer bino. Ceux qui sont filleuls, il y a sexe opposé. Ndazali koya ko se plaindre. Et pas ya parrain, il y a sexe opposé, mawa eko banda kobota. Mawa wana suko parrain ko luka a résoudre problème na yo. Plus ako banda ko luka ko résoudre ango, ceux qui bonzambe ezate ako kita na nzela ya mawa ya bomoto. Ako luka ko se substituer na place ya compagne na yo. Soit parrain oyo alula ka molonga ni na yote. Oya ko lula molonga ni na yote. Oui, c'est important ko sala raba éloge, hein. C'est important ko lobana moninga ndenga za kitoko, ndenga lati kitoko, mais heure moko so qui exagéré na mutu ya sexe opposé ko kumi sakaye nyos. Okobima na niveau à lokumu, okomi na niveau à kosanjola. Nzoka so komi kosanjola ye, quelque part au bandi ko déifier ye. Ceux qui ont dit mieux à la parrain, il faut à la information. Oyo yo ko transmettre na bana na yo ko kambana libala. Sikoyo yo oyo bala te ozana nu singleton. Marraine en outa wapi. Salut, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes. Je vous salue, moi Betty Massengou, la journaliste internationale. Je vous aime beaucoup par l'amour de Dieu, hein? Donc je vous aime et je vous souhaite bien de bonnes choses, que mon Dieu vous bénisse, hein? Surtout le fidèle de cette émission, vous qui nous suivez de partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous salue et merci beaucoup pour l'attention particulière à cette émission. Merci beaucoup à la communauté kenyenne, la communauté congolaise aussi, hein, Oyo, Bazalarana Katia Kenya. En tout cas, merci, que mon Dieu vous bénisse, que le Dieu de notre papa, le pasteur Placide Moulaba, parce que c'est un homme de Dieu aussi puissant, et Azusa le Nzambe, parce que ça musala o Nzambe abengaye ko kangola ba mabota, ko sunga ba foyer, afin que makamunyon so ele kamala muto mon appelle lipamboli nzambe na kati ya ba couple. Et déjà merci parce que bozolanda biso bobengi mosali nzambe, ça me va vraiment droit au cœur que vous partagez ba émission til même na ambassade ya Kenya bazota la émission oyo. En tout cas merci beaucoup à vous et surtout bande copé boza na France, merci beaucoup na binobo, continuer kotala ka émission bo partager et ko sunga ba mabota ebele ba foyer surtout au besoin d'avoir problème émission à l'homme de Dieu so bo bengi na numéro na ye besoin na problème à kosunga bino na prière à kosunga bino pe susu na expérience oza nango na ba conseil. Voilà, merci beaucoup bande ko na so na Europe, na Amérique, na Asie, en tout cas même na Afrique. Voilà, tout ça déjà dans l'homme de Dieu, mais permettez-moi quand même saluer l'ingénieur Dave Moubama. Salutations à vous, salutations aussi à mes enfants, que Dieu vous protège. Salutations aussi à maman Katibaki, à ma maman chérie Staïdi Bené, moi ma mère, ma petite sœur chérie, que Dieu vous protège, ainsi que votre mari Ben Bakadila, le grand pétrolier, hein, le grand pétrolier. Salutations à vous Ben Bakadila, champion Kaye depuis Dubaï, Nokwabana, je pense aussi à vous, hein. Et salutations à l'église Mobima, les Colombiers. Donc, on a Maïko numéro 11 dans la commune de Lemba, numéro 14, Maïko numéro 14 dans la commune de Lemba, terminus avec l'homme de Dieu, le pasteur Placide Moulaba. Oyo, tout ça, on a une émission à l'élo. Bonjour, pasteur, et bon dimanche. Bon dimanche, Nayope, bonjour, Lokola, Mama Betty, Nzamba Pambolayo. Bon dimanche, bonjour, Nabalandinyo, Sobipa Ibazwami, Mingi Koleka, la communauté congolaise, Oezwami na Kenya, précisément dans Nairobi, Nzambea Pambolabino.
bana nzambe nyonso bazolanda ba intervention na biso, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Toyambi Lipamboli à Moussaï Nanzambe, le pasteur Placide Moulaba. Voilà, aujourd'hui on a un nouveau sujet pour la bande de Kozo Landabiso, au Tokolobela Lelo, Tozolobela sur. Parce que on a évité comme un phénomène, tout le monde s'est répété, tout ça les manaba couple et belé problème, oh Tozolobela une émission, bah parrain. Parrain, bo fan nanu bo taba kit boyo kamusai na nzamba zolo ba le pasteur Placide na makambo etali ba parrain comment ba parrain ba koma ko bimana ba fiel na bango eza eloko nini o ezo sala que ba parrain ba bimaka na ba fiel na bango. Moi je ne sais pas trop, mais l'homme de Dieu tellement yé azan expérience et puis dans musai na nzambe to komekana nu ko tuna ba mituna par rapport à sujet na biso ya lelo, mais je mairie avant to kota na ba question musai na nzambe. Sujet à l'élo, un mot d'abord par rapport à ça. Merci beaucoup, Maman Betty. Non, c'est un bande de balandi, balanda biso bien. Bao bazala déjà ba parrain, na bao bakanisa koko ma ba parrain, na bao bazo compter kozana ba parrain, balanda biso. Likambo ya ba parrain ko bimana ba fiel na bango, et comme il y a un phénomène ya société. Donc bandi ko comme loko le loko moro normal. Et comme il y a matro, on n'en parle pas. Vraiment, ndengo zoaki likantia sujet nzamba pambola yo. Na sengi na bande ko balandi ki balanda biso attentivement ba pambwama. Oui, ba pambwama ba za l'édifier makasi. Ndemo na ko placer na nu yango wana. Voilà. Et ça, ça fait mal. Alors, surtout, tiki yango à l'allure, on voit les choses et ça vraiment ma baby ça même bandeko bazo bala sika ou na bazo penser bala. To éviter kozala système au bali mais oza non apparente o eka ko se confier pas pasteur na yo ezo bangisa. Alors faut to telemelango tonto moni mabe eza pembeni to telemelango tangu yango yo. Alors comme ça na nzambe question na nga liboso ezali nini o ezo sala que ba parrain ba bimakana ba fiel na bango, parce que moi je sais ba couple est belé bazo kuta na ba problème oh, et surtout nde komo ko ngape na yebi très bien yé pas sa victime ya likambo oyo kutu e bomele même na libala likambo ya ba parrain eza eloko nanu nini oyo ezo salango. Est-ce que tolo ba diable tolo ba pauvreté muto lingi kaka so parrain pa yebi ke parrain on azalaka na jeep azalaka na belle maison azalaka na mbongo pour sponsoriser mariage na ye yango moni na fin de compte allez akomi na ye amoureuse ya parrain eza eloko nini eza na base ya ba problème wana. Maman Betty eloko ezo sala que ba parrain ba komi ko poser problème na ba fiel na bango lelo ezali na nous l'ignorance ya rôle ya parrain na bango moko ba parrain ba ebité baza banani rôle nin ba bengami ko jouer ba fiel pe ba yebité parrain azana ni rôle na yepe ezanini yango moni moi imbroglio wana to imbroglio to pe confusion et koti makasi na sens wana eloko ami balé ezali likambo ya mauvais choix ya ba parrain mauvais choix ba parrain et boti moi ba problème ebelé nako limbo la suko makam na lobby. D'abord, un parrain, c'est qui? Parrain, asa témoin. De par la définition, il y a parrain. Un parrain, c'est un témoin. Témoin, il y a nini? Témoin, il y a sacrement. Parce que dans la Bible, le mot parrain est zati. Moutoumoro tatika la rosana parrain dans la Bible. Mais le mot parrain est tiré origine dans le catholicisme, dans la religion catholique. Quelque temps après, chez les protestants, ba yepe ko emprunté et loko ba trouva que eza bien et pas ba catholique bango pe ba ko adopter yango et comme maloko la moko na ezaleli. Je crois vers les années vers le 13e siècle ceux qui mémoire n'angezali bien ndeli kambo ya parrainage bandaki alors rôle ya ba parrain ezalaki ya ko assister mwana na sacrement ya baptême. Parce que chez les catholiques, le sacrement est à moi mingi. Mais sacrement, il possède à la calibat ici. Nabango bazali ko reconnaître le baptême yabana. Chez les protestants, ils ont tendance moko o e reconnaissent ka baptême yabana, yango ba adopta ka pe likambu ya parrainage.
parent azali moto aza koassiste mwana na libatisi na ye eza na bakambo batunaka mwana akokoloba te mpo mwana aza nanu bebe rôle wana ezorevenir na parent aassiste ye azwa engagement na esika na ye mais amona mpe libatisi ya mwana. Deuxièmement, parent azozwa rôle ya kozala un second parent. Quelque part, rôle ya parent eza lokola un parent adoptif. Aza ko adopter mwana. Alors, parent ya bandi na mwana na premier sacrement o eza baptême, ako accompagner ye na sacrement ya mibale. O eza confirmation, to pe to bengaka kotisa, ceux qui mémoire nange eza malamu, kotisa. Donc, mwana kuli, mwana ke na sacrement ya mibale, pe ba sacrement o ezolanda na sima, l'enfant s'est fait accompagner na ba parent to na parent moko o yazali moboti. Siko moboti wana azokamata mwana lokola moko na bana na ye. Azokomisa ye ya ye. Le même parent akoki pe ko accompagner mwana siko na service ya mariage. So ekomi likambo ya libala po abandaki na ye na bobebe. Mingi na loba aboui. Ba catholique bango mo bakolo likambo na sepelaka na ndenge basalelaka parrainage. Baza kosala makambo te mpo na loyenge ndenge tomoni ezosalama lelo. Mama Betty, zwa moto oyo abandi koparraine mwana ntango aza bebe asimbi ye na libatisi. Ozala d'accord nanga que déjà écart d'âge na mwana eza makasi. Ti ndenge aza koencadre mwana ye akomi lokola penza parent na nzoto écart eleki makasi amoni ndenge mwana wana azokola. Tant mosusu akoli na balane ensemble. Soit ayaka ko fréquenter bango a passer ba vacances pas na bango et boti lien moko ya fraternité. Lien o ekomi mwa makasi elongwaka na lien ya ba église. Ya amitié to ba relation ndenge na ndenge ekomi penza lokola singa ya famille. Sikoyo parent ya bongo mama aozana mwa somo ya kobimana filleul na ye. Marraine pe ya bongo akozala na somo ya obimana filleul na ye po azo considérer lokola mwana na ye propre. Et puis lokola écart d'âge ezali somo ya écart d'âge ekopekisa ke bolingo ebota. Bolingo akimwasi na mobali bien sûr o tobengaka l'amour eros. Soki akolinga filleul na ye aolinga ye na bolingo etobengi amour agapao. Bolingo ya bonzambe. Maintenant, les problèmes se posent de nos jours. Batu bazozwa ba parrain, pas lokola ba témoin, ya mariage na bango, pas lokola ba accompagnateur, ya couple na bango tout au long de leur vie, mais batu bazozwa ba parrain, lokola ba souteneur, ben lokola ba partenaire, bato ba sponsor, le terme approprié. Bazozwa ba parrain lokola ba sponsor. Choix ya ba parrain est comme lié na intérêt pécunier. Bazotala te la bonne moralité oyo ba parrain bakozala na bango mais mutu azotala nazwa parrain oyo akoluele biso sale nazwa parrain oyo kosombela mwasi robe ya mariage nazwa parrain oyo akozwa charge ya masanga. Donc choix ezosalama lisusu te sur les valeurs nzoka kala choix ya parrain banda tongama likolo ba valeur bozotala parrain à se comporter ndenge nini, marraine à se comporter ndenge nini, na bandako na bango, na société ici ka bazo mener vie na bango mokolo na mokolo. Batu bake pe kozwa ba parrain ba ami na bango. Batu ya âge na bango, batu ya génération na bango. Ba mi o bakoli na bango ensemble. Basali na bango ba gender elongo. Basali na bango loyenge ensemble. Donc automatiquement parents en expérience te ya kopé c'est pas ya filleul na ye. Filleul pe pa na ye azana expérience te ya kozwa et pas ya parent na si eza lisumu te. Eza mabete mais comme ko sala déjà barrière. Omoni mutu azokende kopona parent de nos jours azana confiance ya ba parent wana te. Parce que disons-le les loyo ba parrain mingi ba pona couple parrain eza basi hein eza charge mi bal batike la basi yo moko kende ko luka parrain ce qui fait que est-ce que ça bien mobali azoti na mwasi yo luka parrain ye azongi na nsima
Entre les deux partenaires, on a des fois baluka pareil dans mobile, il na moi si. Ma petit, eza bien te yango nangina lobe la même conséquence na yango. Loko la mobile ya zui choix ya parrain, atikeli moi si. Choix ya ba parrain, au combo comprendre ndé na zo lobe la yango. Ezo sala que l'homme est désintéressé na parrainage. Na mutu na ya tie que baza ba parrain ya moi si nangai. Loko la tie bango na mutu que ba parrain ya moi si nae, a na posa na bangote. Ndo omona batu batikalaka un peu attaché na ba parrain ezalaka basi même ibalité. On constate que de nos jours au moins 70% y a ba parrain bakata contact na ba filleul na bango parce que parrainage salamika pour le besoin de la cause bazan na bosenga ba pambola libala bazan na besoin ba kende na mariage civil. D'où bayo luka bato ba ovanda pembeni o ba bimaloko la soki ba témoin Ba décorer kaka. juste pour na décor oui ba parrain lelo batikali kaka pour na décor siko moto atikali pour na décor en affection na yote azana mawa na yote pour alula molonga na yo eza pas cité pour bondeko ezate eloko mosusu ezali l'esprit autosuffisance dans le chef de couple. Ba couple to ba filleul bango mo ba mona déjà que to yebi mingi toza na eloko to ko apprendre te yango ba réduire rôle ya ba parrain na basungi na mbongo to ba réduire rôle ya ba parrain na ba juge soki problème eza to ke mona ba parrain po bakatela biso likambo ndako ba parrain tikali esika ko ya ko funda makambo tango baza bien problème eza te kimi eza bana bosenga ya ba parrain te sikoyo parrain oza koya koyebisaka makambo na yo mbala nyonso oyo azo considérer yo te lokola mwana le fait ya ko se plaindre trop epai ya parrain soki azala préparé na rôle wana te ekobanda kobota mawa moko na motema na ye surtout soki eza filleul ya sexe opposé ndazali koya ko se plaindre et pas ya parrain ya sexe opposé mawa ekobanda kobota mawa wana siko parrain koluka a résoudre problème na yo plus akobanda koluka ko résoudre ango soki bonzambe ezate akokita na nzela ya mawa ya bomoto akoluka ko se substituer na place ya compagne na yo to na place ya partenaire na yo ezo créer ba problème. Problème sous ce zo bandela wapi. Parrain aye ko découvrir que filleul na ye nde azo répondre na ba critères ya bande ko luka. Parce que parrainage sali rapprochement. Marraine pe na ngambo na ye a découvrir ba critères ya bando luke pas mobali et pas filleul na ye. Sikoyo akwei mayanga, akwei denge, akwei kidiba, akwei gambala, to akwei senza. Omoni tango bandi kolula sikoyo ba qualité oya bandaki koluka oya kutie pa molonga ni na yete aye ko kutango epa ya parent to marraine na ye abandi ko salela ye les yeux doux a longoli ye kotala atiki kotala ye na misu ya baboti akomi komona pe mobali lokola mibali nyonso mwasi lokola basi nyonso ekobanda kobota muke muke bolingo wana. Sikoyo malheureusement nini ezo salama problème oyo dérangeaka ba filleul mingi omona yango pezaka problème ba parrain soki koto oyo filleul ya mwasi akimaka mbetu ekoinsidaka mingi ke marraine pe akimaka mbetu sikoyo ntango filleul ya mwasi aza koya kolela epai ya parrain en soi azomimona donc côté kuna ye bapimelaka mbetu nga pe koto bapimelaka nga mbetu tosala duo ya bana mawa tosala duo ya bato bapimela mbetu bakotisi consolation na kati na bango. Maman oyebi mukolo le monsieur ici dans la Bible Jacob azaki na besoin papa na ya pambola ye ebwela utara wapi na simandako babi mwana mayele ali arama tembela simandako avant luka musunya ngombe musika ba parrain ba bandela na matembele ya simandako oyo eza ba filleul na bango filleul pe na tour na ye abando découvrir ba qualité moko boye pa parrain na ye te pa marraine na ye akende musika ndenge nini abandi ko accuser faiblesse mukie
mukie abandi kolakisa parent to marraine na ye que naza nanga dispo ndo moni ba rendez-vous bandi kozwama na ba restaurant na ba bisika moko isolé o ba partenaire na bango bazate bavandi face à face bakomi kotala na misu na sima kotala na misu wana po eza pe etaleli na etaleli eza na bafiyele mosusu atali yo boye opesi nzambe lokumu oui parrain mosusu mpe to marraine soki atali yo olobi nzambe ayebi kokela ezalaka ntango sikoyo bandi kotala misu na ye bongo mokolo nyonso soko bandi quand tu commences à avoir un faible pour la personne aoyeba que regard oyo eza lisusu regard normal te ekomi regard oyo ekotisi mwa attirance na kati na yango soki aza na bobangi nzambe te soki alenda te bokosutuka mokolo mosusu motuka esi esali tono bapneu nyonso etali likolo mokongo etiami na se oui mama eza makambo ezokoma problème mosusu ezowuta wapi lokola bozwaki baparrain bolanda bango mpo na mbongo parce que mpo na luka parrain mpo na mbongo na mitali biso bafiyele tomimoni ke tokoka te tozwi bango baza lokola nzete na biso epai ya kobatama malili epai ya kokende kosenga ntango tozokende kosengaka bango qu'est-ce qui va se passer? L'argent est un pouvoir. Bible zoloba loboko epesaka ezalaka likolo ya loboko oyo ezwaka soki sikoyo parrain nde apesaka mingi mibali tokoma osala ndenge nini soki toza mpiaka toa na problème biso tosalela mwa minene oyo naobatela dignité na kobando utilize mwasi kendo mona parrain senga ye kendo mona parrain senga ye plus akobanda koya kosenga ngai ye moko yo zotinda ye il arrivera un moment oyo abando yo senga na ndenge na ye sans que yo yeba parce que soko lakisi mwana na yo ndenga koyiba na nzungu ba voisin to ya voisine mukolo yo kozala te et que nzale beti ye akendo fungola pe nzungu wana na ndenge na ye donc o exposer moi c'est pas ya parrain siko lokola moi c'est ayebi que kuna nde pa itozwaka ekobanda kobota mwa faiblesse moko na excès ya kopesa kabino balobi boye la plus belle femme ya mokili apesaka le meilleur d'elle-même eloko nini mwasi wana opeso aza nango ya malonga po deja baana mpiaka ana lita mayotique elopesa baiser ana munoko otikela yo pesa ekopi ana kote mosusu otikela yo lekisa loboko pe tanga te soko tiki ye deja bandoleka likolo kuna okosutuka moko mosusu aokita tina cave aoke simba bisiko elongo bani te soka bandi kotouche mpe na bapoint sensible esimbeli mpe keseni eza na bato nzambe asimba maboko na bango asebisa maboko na bango soka asimbi yo opesi nzambe longonia sikoyo yo oza na maboko ya bongo te otiki molongani na yo akenda kosenga bongo soka kutani na esimbelo eleki ya yo mama beti aokende vraiment en tout cas émission kitoko nango ezalaka ntango mosali na nzambe apesaka vraiment kotaka na mozindo nango bien que tozo seka c'est l'ambiance de l'émission mais quand même eza ba conseil oh il faut te mettre en pratique surtout na bandeko boza ba victime boza vraiment na besoin ya Mosai Nanzamba Sungabino, numéro est affiché dans le barango. Le numéro qui est affiché, c'est le numéro de l'homme de Dieu. Anytime, Azara free. Donc, Air Nyon sera toujours disponible. Soko Bengie ou bien Komelie na WhatsApp. À répondre yo ndeko zolanda biso retourna e mutuna ozana problème na couple na yo to na parrain na yo okomelie akoyeba ndenge nini ako pesa yo e yano voilà numéro Mosai Nzambe je na pesango bien que eza écrit wana mais pour la meilleure audition je voilà OK 00243 81 60 31 100 et 16. Donc, je reprends pour la meilleure audition. Plus 243, on est à code Nabiso, au T081. Au long, on a 0 d'abord. Hein. Plus 243, 81, 60, 31, 11, 6 à la fin. Donc, voilà ce qu'on commet le Mosai Nanzam na WhatsApp à répondre à eux. Voilà. L'homme de Dieu, Olobi Likamumoko est très important. Tozongi na Likamouya, ba choix ba parrain. Ma question est de savoir quel est le critère
pour faire un bon choix d'un parrain? Les critères sont nini? Il y a des personnes qui ont besoin de pas de parrain. Bon, le parrain pour nini. Moi, je préfère que tu aies un parrain, tu aies un conseil conjugaux, tu jouer rôle dans bango mieux que parrain. Ceux qui ont un rôle nini, parrain, jouaka, c'est quoi l'objectif poursuivi auprès de parrain wana. Parce que parrain bayebi musala na bango, bazwabino loko la bana. Tokoko matin na ba makambo toza ko déplorer awa, ya ko bimakana ba parrain, ko bimakana ba filleul, toko déplorer yango lisusu te. Rôle ami balé, ba parrain il faut bazala bato ba obanga nzambe. Bato bayebi nzambe kaka te, mais ba obanga ye. Satana pa yebi nzambe, mabanga na nzambe te. Nzoka soki bokutani na bato ba obanga nzambe. Ata soki nzoto esengi, ata nzoto esali pression, ezala makambo susu boko sala yango te po bozo respecter nzambe. Parce que bozo to sa nzambe oya bino. Critère ya misatu, ba parents il faut bazala de bonne moralité. Vi na bango moko ezala modèle. Vi na bango ezala exemple po na bino, donc ezala exemplaire. Na quartier ba vivaka ndenge nini, na ba voisin ba vivaka ndenge nini. Bango moko ba parents na ba belle famille na bango, c'est-à-dire ba seme qui na ba bokilo, relation na bango ezaka nini. Bango moko ba parents suko na bana na bango biologique, bano ba boti na nzoto, relation na bango ezaka ndenge nini. Parce que un parent a boti ba voyou na ba voyou ngelo ba que a échoué en éducation bana na ye, a communiquer bino nini. Un parent oyo na environnement na ya solo la na batute poisson na batunios. Bayaka ofinga eli kamba baniongo. Aote ya bino nini. Azaka na oya yonande a communiquer bino. Un parent oya zo kende banzela nzela ko engrosser bana batu. Une marraine Tout ça, on va rebêter là. Parent oya zo pesa zela na lo bango bien. Parent oya zo pesa ka bana batu bazemi. Azo pesa bazemi na basi ya baninga na ye. Bana basi ya sala na bango, azo bimana bango. Mareno bayeba e place asala kabima na mibali. Ata kwaza mwasi ya libala. Bayebi que aza de mers ya pété. Aza na autorité te personnalité te. Yepe ko communiquer na bino o yazali, on ne donne que ce que l'on a. Ceux qui nga na na éducation malonga te, na pesa yo malonge utelanga wapi. Bozwa ba parents ba de bonne moralité. Yaminei bozwa ba parents oyo bazana bolingo ya bino nanu ba filleul na bango bazala te bato bandimi bino po na pression botie bango bayokeli bino mawa balobi to cédé bazwa bandima te po ba recommander bino na mutu oyo bango bayokaka soni kiazaka chef na biso na musala tolingalaka na ye mingi so na boyi bato a recommander nga apimelanga ba avantage mutande wana koza parrain na bino te. Mais parrain azala na motemo elengelami, motema oyo ebongi. Yamitanu parrain na marraine bazala bato bakozala na temps po na bino. Elo tokufela keza likambo ya tango. O bakopesa bino tango po na koyoka bino, bakopesa bino tango po na koloba na bino, bakopesa bino tango po na ko encadrer bino. Bakopesa bino occasion to ba opportunité ya kosangana na libota na bango elongo boko maloko la moko na bana na bango ya motoba ezali zwa parrain oyo alula ka molongani na yote oya kolula molongani na yote. Oui, eza important ko sala ba éloge, hein? Eza important ko lobana moninga ndenga za kitoko ndenga lati kitoko, mais heure moko soki exagéré na mutu ya sexe opposé ko kumi sakaye nyos okobima na niveau a lokumu okomi na niveau a kosanjola nzoka sokomi kosanjola ye quelque part obandi ko déifier ye tango komi komona ye lokola nzambe ekobanda ko accuser moi butaou moko soki parent to marraine na yo aza du genre bakisa bokebi ya sambo mama pona kozwa parrain luka parent to marraine ezala te quelqu'un pour lequel tu as un faible. Donc yo moko dejo sopa makali poso na ye atolo bakate molula kaye yo moko deja okraka kaye papa maman soki molonga ni na yo
akrakaka déjà parrain to marraine na bino ndeko nanga komekate ndenge nokoyeba que partenaire nanga akrakaka parrain to fiel eza simple moto yo linga makasi kombone kolongo na monoko na yo te ata babeta lisola Georgette ya ozongaka mado nde marraine ata beti lisola Jolie ye kaka mado pe azalaka bongo na monoko na ye kolongwa te et vice versa. Quand il veut parler de la personne, abando lobelela ye comme s'il était un ange. Lokola mutumoko zanga défaut. Alors la question que parrain Nabiso c'est un homme parfait. Marraine c'est une dame, une femme parfaite. Or l'homme parfait a raté. Moi je suis parfaite a raté. Parfait zaka nzambe. Aussi longtemps que toko umela nansuni oyo et ton dit imperfection quelque part imperfection kozala kaka. Donc éviter parrainage et où t'es là na moto yoyo lulaka. Et là comme sous na ko bakisa éviter qu'on soit parent to marraine moto azaro linga yokala. Voilà. Question nanga kuteza wana na okata o permettre nga l'homme de Dieu parce que ça question moko onde komoko akutani nango o lelo azana ba problème grave ezo senga kutu même libale kabwana. Likambu yako zwa moto yo alingaka yokala. Mais bolingana te obika ke mutu wana linganga mingi ou soit alingaka ngai après to kabwana aller dans les jours à venir ba kutani akoma pe na mbongo et la sœur pe akomi peme na bala akeko proposer kaka mutu wana kala bi tellement déjà asepelaka na ngai mais to lingana te loko to yebani na ye bien à parrainer biso or ezaki déjà une façon ya kokutanaka et lelo la sœur na mobala kala wana o aza parrain na ye bolingo ekola pende koma pende na misisa lelo mobala ye ko remarquer biloko wana pasteur Placide Moulaba je me reviens au mécanon nous koyebisa bandeko déjà baza ba victime oyo lobi na biso ezana bandeko bazolinga babala bayeba kosala ba choix bopesi ba critères pour ba choisir ba bon parrain alors ba o déjà aponaka déjà parrain wana et a tomba amoureuse na parrain wana mais ezo lukele ba problème na libala en ce moment ba kosala nini na bwani na loba boye babata mara jamais mbula na ndako mutu azangi bilamba na nzoto yo mon ke mutu azangi lamba te na nzoto yo ke bata mambule pa na ide na wezani ozomona ya za bakanja bien za noirité mama mabe oya Bible zo bana biso fouiller l'impudicité face à masumu musu balobi résister mais face à péché sexuel balobi kima Bible est claire nul n'est à l'abri ya makamba modèle wana ozolanda moto oyo azozwa ex na ye to moto ya bandaka kolanda ye kolula ye ozwi ye parrain to ozwi marraine c'est une façon indirecte ya oloba na ye que nandimi litoyo tiaka kala atala na mutu mususu me nandimi yango lelo na ndenge nini moto wana omoni mobali so alingi mwasi aboyi na biso mibali quelque part etikala neti niongo donc petso na matianga bu petso na landa e petit sopa mate donc abima yuma na bima poids léger ozo comprendre tangu siko tokomi likambo na parrainer donc moi na mpate penza ye moko ye komitika na boucherie a rapprochement wana pona nga ezali occasion yana kanisa sikoyo bi wana ba marka kanga na étranger kontaka double na longolango omoni nakoloba na yete que na lingi là nazoloba te lokola pasteur comprenez na lo balwa mobali nakolongola na longola nakoluka na longola bi wana comment na place akoloba na ye que na lingi ye na bando séduire ye nakobanda ko poser ba acte et dans la bilembo tolobaka les signes qui ne trompent jamais et il existe des actes qui disent je t'aime mokomusu to sala émission tolobela les actes qui disent je t'aime ndenge ni okoyeba que moi na moi so alinganga makoka oloba te to mwana mobali alinganga makoka oloba te nakotalisa bilembo oyo ezosavere vrai oyo eza prouvé na kati ya bilembo wana ekosaka jamais siko mobali nyonso ayebi lisuma te ya wana to ayebi makambo wana akobanda kotia liposo na yo bilembo ba apa eza pambu o totiaka na ndobo po kangela mbisi biso na maiko ato bandokanga bangolo na mayo akalamu eza awa
ozwi ndobo na yo otie mwa muchopi ntango mbisi akolanda muchopi ndobo ekangi ye sikoyo nakozwa ye ndenge nini na masolo nakobanda kobetelaka ye omoni deux personnes ya sexe opposé plus vous parlez de la sexualité ou du sexe ebotaka mwa basentiment moko boye ekobanda kolamusa mwa baposa moko nakobanda kotia ye na piste moko ekomema ye abando beta bafaiblesse ya mobali na ye to bafaiblesse ya mwasi na ye ntango sikoyo ya kobanda kobeta nga na bando memela ye baproposition ya solution je vais travailler le côté négatif ya partenaire na ye nayebi déjà que partenaire na ye aéchouara awa nga nakolakisa que je suis performant ata nazoloba yango te na bando yele baexpérience moko boye na masolo oyo ekobalola ye ekobalole mutu ntango ekobongola mutu na ye wana akopanzana akoma curie to akoma curieuse aloba ete makambo moto alobaka naluka nanu koverifie yango ntango akoverifie wana balobaka mvwa mameki akangami alors mpona koevite eloko ya bongo zala mosika ya parrain ya bongo même ata soki bobalana okonstate ke obandi kolamusa bolingo moko boye to ye abandi kolamusa bolingo moko boye bendana na ye soki omoni apersiste na voix na ye solola na partenaire na yo loba na ye que depuis un certain temps nazo constate que ma reine to parrain abandi kosala ngai les yeux doux je préfère que toka ta relation oyo mais na ndenge ya sagesse je conseillerais plus les retraits carrément que na bisika ya kobeta ntango mosusu obeti partenaire na yo akoko supporter nouvelle wana te information wana te akoki mpe kokende kosala na yango problème na ndako ya parrain to na ndako ya marraine soit ye mpe abandi kolanda partenaire ya parrain na bino koloba ete loko azolanda mwasi na nga badega ekozala colatéraux ya linganga na nganga mpe na okota na ndako na ye na otiela ye trouble mais na ntango wana lokumu ya yesu totie wapi. Voilà, en tout cas merci beaucoup. Je pense bandeko boza ba victime motsani na nzamba lobi bo se retirer na ba parrain ya bongo hein? Donc voilà tozo qui est déjà na suka émission mais pasteur Placide olobiango très bien opesi ba caractère c'est vrai tolobango vérité il faut qu'on se le dise toloba vraiment rien que la vérité c'est vraiment difficile na mboka na biso surtout na ndenge makambo ekendaka toyebiango très bien ba fiel ba respecter ba critères ou soit ba fiancé o ba luka ba parrain ba respecter ba critères oyo au mona kaka ezana critère moko ba okokate ba océder kaka to soka ba parrain wana likambu ya expérience ba tumingi ba négligeaka yango au mona akezwa couple moko boye babala na peine mususu une année 2 ans musuku tu basala ka mususu 3 mois ah lokola za voisin na biso tozanga ba quartier moko bazape na mbongo na bango tozwa bango kaka mais babala ni à peine expérience vraiment batu ba contaka yango te je sais pas okokolo banini par rapport à ça ndere munene ba jeunes gens bazosala yango wana qualité na insisté lisusu qualité ya munene ya oluke pa ba parents za ba qualité intrinsèque les qualités intérieures au lieu de se focaliser plus sur le matériel il est important quelque part que ba parents bazalata na moi 10 francs bako mais la pebino ba fiel tobo yango te mais yango te ndezala soubassement o tindi bino bopo na bango yango te zala moboko esimbi choix na bino l'expérience ya ba parents kontaka maman tango zozwa ba parents basali une année na libala bako aider bino comment d'abord l'expérience démontre que stabilité ya couple et banaka après 5 ans ya mariage stabilité po botanga couple moko que ba stable il faut bazala baleki ligne ya 5 ans ya mariage 5 ans ya vie d'ensemble mais bazo banda kopé sa chance na couple que ba na chance ya ko vivre longtemps ensemble soit qui déjà ba beti 2 ans sans que ba divorcer pour les 2 ans le première 2 années il y a mariage et à la période oyo
le jeune tourtereau, les deux tourtereaux, bazo lukako s'adapter l'un et l'autre. Bazo bundana. 2 ans après, babandi ko vandisa moi masolo. 5 ans après, et simbi. Waneza eloko banganga bolingo. Na banganga mayele baye bisibiso. Mais na monite couple basali 1 année. Nanini bakoki ko sungela bino. Pour yebanite ceux qui après 1 année wana. Bako continuer kozala ensemble. Mais basali moi preuve na yango. Bakutani na bambonge. Mi pepe, mi kakatano. Batikali à côté lema. Ils auront makambo ko communiquer bino. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, pour la cause parrain, pour l'expérience, il faut 5 ans ou plus de l'homme de Dieu, lobby pasteur Placide Moulaba. Donc, ça a déjà 5 ans de mariage, 5 ans de vie ensemble. Bazala toujours ensemble, Boutumoi. Déjà, beaucoup de choses, parrain Nabino. Voilà. Mais le lot, on appelle même pasteur. Pasteur, elle a marié, mais Andimi a parrainé couple dans l'église. Kaka po da pasteur. Est-ce que eza malamu to za mabe? Maman, rôle ya parrain mususu eza lokola rôle ya pédagogue. Na ba intervention na ngala laksa mingi chez les Romains. O ba bandi makambo ya ba pédagogue chez les Romains balobi boye. À l'époque, souverain o ya za mokonzi aza na temps mingi te pona ko éduquer bana na ye. Akopona na kati ya basage ya mboka. Motomoko oyo ye ako confier encadrement mwana na ye moto wana zokoma lokola mentor to tutelle ya mwana yende moto aza ko préparer mwana na royauté azolakisa ye prince a se comportaka comment tango kokoma roi o se comporter ndenge nini bavandaka liposo bato ndenge nini na ba cérémonie officielle balataka ndenge nini batambolaka ndenge nini baliaka ndenge nini soko zotema liposo bato posala discours batelemaka ndenge nini okotombola papier otalisi na elongi na yo te. C'est le rôle ya pédagogue. Donc elingi koloba ete pédagogue wana aza na connaissance. Cette connaissance accuse yango nde akotransmettre epai ya jeune prince oyo ye aza kopréparer na baresponsabilité future. Soki ondimi ozala parrain, il faut ozala na bainformation oyo yo kotransmettre na bana na yo kokamba na libala. Sikoyo yo oyo bala te oza nanu singleton marraine en outa wapi bosala faux couple. N'est-ce pas que so bosali faux couple quelque part baotinda bino pe bolingana baotinda bino bolingana. Maman omoni ntango bozala faux couple nasi nazala faux couple. Oui, nasi nasala yango. Dieu merci quant à moi. Tout ça paraît bazalaki, mais sali que na mariage civil paraît Moussale Benguié. Baebi singa balobi pasteur Placide Zala wana po na décor. Na ye juste po na décor, na signé pour ordre ne sika ya parrain. Makambo sili to sileli wana. Li solo continue ko beta mate na ke fête na bangote na yeba vie na bangote. Soki sikoyo yo bimi faux couple. Bolingi bokangama. Maman, loba pas de célibataire en etuyo. Boko découvrir ba qualité mususu. Bolingo ko eyaka mingi par habitude bolingo. Komonanaka monanaka. Komonanaka monanaka. Et koko makeso bomonanite mwa niongo ya misu ekomi. Oyoki penza kimi ezate o komela ye. Est-ce que moyen ezate osala ta moi appelle vidéo na mona yo. Tu vois, yangonga na ko conseiller pasteur olingi ko parrainer mariage et osala bien ozala marié et osunga bino makasi ezate poza mosali ya nzambe nde ko osala nioso quelque part tozala rappel limité ozala un homme orchestre te oya okoze ba dégâts et ozala bien te déjà oza single célibataire obimara bimara na ban église bato bazoya ba problème na bango lukela bango nzambe yo bongo la bango bibwele na yo siko so kezwa fiel o mona te ko sala mabe na mwana bato. Merci beaucoup.
beaucoup, Pasteur Placide Moulaba. Et j'ose croire que le sujet en tout cas, le temps vraiment nous fait défaut. Nous sommes obligés de boucler cette émission, mais j'ose croire que par la grâce de Dieu, prochaine mission, tu remets un peu côté à moi, moi moukié car on a moi deux questions éthiques libiso. Après tu côté un sujet musu sope l'homme de Dieu ou tu koloba wa. Après ça biso ba signe on est ça la kala na mutu comment koki ko linga mutu. Ata lobino boete mais ba signe pas maison la kisa et ko aider pe bino bandeko toye bayango elongo hein. Voilà, merci beaucoup déjà, nous sommes à la fin. Alors pour se séparer, un dernier message ou un conseil na bandeko bazolanda biso pasteur Placide, surtout na bandeko opa monaka que likama ba parents ngo ba déception eleke belé ba parents ba komana ba bolingo ba fiel na bango nazolanga ta frère na biso à église et ça nango peka mabete hein et ça kaka idée na éviter l'homme de Dieu na liloba ya suka o meka un peu kokoti sapé question wana na bandeko ope ba salaka biloko a bongo soit moto lingi lokola parrain mais à la moto yo lula raté à la moto bozara na ekalate aza pe moto a lula rayote aza la moto a banga nzambe aza la de bonne moralité aza la ndakisa yemo kono na libala na ye nde bongo na résumé réponse na tu kopesa na ba question de ceux qui a biso alelo nazolaka na bande kondenge mama Betty tu ko annoncer prochainement tolobela sur les actes qui disent je t'aime eza babilembo oyo kosunga bande ko mingi oyo alingi komi batela soki amoni bilembo wana amonaka déjà que mwinda rouge ezobeta mpona kokebisa ngai e osalisa mpona bao balingi kobanga nzambe ekosalisa mpe bao bazanga bafacilitaka na bango batutashe soki amoni yo kolakisi mwa bilembo ye moko asopani na kosalisa mpe nini okoki kosala donc wana mwa mungu atotie bango na monoko nzambe apambola mpona invitation ya lelo lisusu numéro pasteur Placide eza plus 243 81 603 11 16 plus 243 81 603 11 16 na Facebook okutanga na Placide Moulaba to Moulaba Placide nde sika oyo ozwangai nzamba pambola ba basepeli na sujet tolobeli lelo wana ba préoccupation to mituna place moko comprenant qui bien te obengi na numéro wana to bengi mama Betty aotia biso na contact ingénieur Dave mbote na yo nzamba pambola yo na libota na yo mobimba na pamboli ba Colombe nyonso na pamboli madame nanga maman TB Moulaba na pamboli bana na biso Roselle na Morel bo pambo mebele prochainement no baksa bakombo mususu soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bispe to pesi madame Mbote maman TB Moulaba bana nyonso to pesi ba Mbote mingi et puis église Mobimale Colombier en tout cas. Bah, salutations Nabino, de bonnes choses à vous. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu en tout cas. C'était un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission. Tous arabes bénis. Nabandeko pe balandarayo na émission, bah ça vraiment béni na ba conseil à kitoko pe sarabango et sungara vraiment ba couple belé hein, na ba problème, ba conflit, vraiment bandeko. Mon sa est disponible. Numéro à Outukopé ça tout à l'heure. Et ça peut afficher wana plus 243 81 603 voilà 11 16. Donc ceux qui vont commettre les temps dans WhatsApp on a problème à Rosungabino. Surtout on a besoin de parrain. Bah critères on a comme ça dans lobby émission lelo. C'est difficile. Il faut qu'on se le dise. Mais avec l'aide du Seigneur. Au courage pe makasi ya ko respecter ba critère wana o soit un bon parrain o akozwa lokola mwana nde pasteur autu koloba awa azala te parrain oyo ataka yo litoi non azwa lokola mwana na ye à chaque fois so bozana problème akosunga yo to boyite mbongo pe esungaka mais yango tende za la soubassement ya parrain donc landa parrain ka pona mbongo te landa parrain o azana bon sens.
Voilà, Moussa Nzamba Lobiango awa et puis atambola na kobanga Nzambe. Merci beaucoup donc ekosunga yo makasi ce que au respecter ba critères wana. L'homme de Dieu, merci, nous sommes à la fin et on se retrouve déjà à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci à la joie Amad de Pichuna, monté mère papa aimé depuis France. Salutations la Bino Bolandi émission. On se retrouve déjà à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.